Bonsi Azalabino, Sango Ilan de Coração, Matteo au 5e chapitre, du 1er au 12e verset. Les mots du bâton libéré aboutit au combat et Fandi. Baye ko libéré nani abandi côté à Bango Esengo na bâton bamonti na Gola Zambi bakoi ila ko konzi kwa ngolo. Esengo na bato bamonti mabutu Zambi bakozala bakulu bamonti. Esengo na bato bakolina Zambi bakokondo bango. Esengo na bato bakola concert de signe Zambi bakozongisela bango mali makosini. Esengo na bato bamonti bango Zambi bakolotela bango mpeni. Esengo na bato bamonti na mpeni Zambi bakomono nzambi. Esengo na bato bakotiaka bolokani Zambi bakotani na bana ba nzambi. Esengo na bato bakolukwa mapo ya bosili Zambi bakoyingira bokonzi bwa likolo. Esengo na bino soko bakofinga lino soko bakonyongolo bino soko bakotombo bino na makambo ndenge na ndenge kupolela bosepela ebokakobeta sibongo baye bazalaki liboso ya bino. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Madame Zambé, chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier, vous qui êtes ici présents, pour cette belle initiative qui nous ont précédés dans la maison du Père. Et nous suivons pionniers de la Caucase et à Kosamia, le mal. Dans la salle de la Galicie et vous suivons beaucoup de temps. Et la Galicie pourrait témoigner de votre présence, de votre existence, de vos actions différentes dans l'université. L'unité, samedi, beaucoup à faire, on est sollicité par ce par-là, après, les sous sauté. Koukani Sabano, pour Saint-Pélan, pour la Bango, le Nibali Bango malade. Mon compagnon des États a soutenu simpleté à pour la Sainte c'est-à-dire, posons-le à tremplin pour que cette reconnaissance et son cœur pour faire la tâche. Et là, ils sont partis, il y a 2-5 Tina. Quand il y a des choses, dans un bateau, il faut considérer comme commune. Au retour, au milieu, alors, comme ça, dans l'eau, il faut organiser des choses. Il y a des parents qui ont la chose par nous, ils allaient kasi biso c'est en même temps une reconnaissance d'Anzan. Vous allez te rendre grâce pour ce que ses frères et ses sœurs ont été. Pour la particularité de la suite du monde, la Nizela, la Balikoua. Alléluia. Alléluia. Voilà. Comme on va zali au maboko ya nzambe ata bayokoma mpasi kasi mpasi wana ekonga bazali na esengo maboko ya nzambe wana biso tolingo otondo nzambe
mokonzi azali kosala na moko biso bangi banene. Prier pour eux, rendre grâce au Seigneur en leur faveur, c'est aussi pour nous l'occasion de manifester notre reconnaissance dans Nzambe ya biso. Yango wana tokokanisa bango totala te biso. Tokundula mokolo ya yango totala te biso. Tozali par rapport à la relation de biso na Nzambe. Nous allons par rapport à la relation de biso na Nzambe entre nous. Nous allons koyoka na solo kokosanisa na binza tokoyebisana tokoluka ekomi na biso ekende liboso tokoluka lisanga na biso epa kosala mosala na et finalement on va se demander si la kosala et l'action que nous pouvons payer pour perpétuer mémoire de la vie. Donc il faut savoir que tous nos sœurs, tous nos frères qui meurent, la première chose, tout ça a été parce que ce soit là qui est-ce la taille pour candidater pour pousser pour lequel non seulement notre commune, mais aussi notre vie, mais comme il y a toujours un point de départ, c'est notre commune. Nous allons laisser des avis pour que l'occasion de l'Église a pu faire le saut du parcours. Qu'est-ce que l'on peut encore faire pour perpétuer mémoire de la mémoire? Nous allons pour ça en vue de perpétuer la mémoire de nos frères et sœurs, tous à la tous à voilà, nous allons chercher à faire le bien, chercher à être disciples de Christ, les amis passés. Donc nous avons cassé au la souka à cause de dialogue. Mokonzi a yulisa bandi kola biso otukukundola wala ngolo mboka ya abayo na mawa pia sasa biso bazali na ngolo kuyeba kubisa kuzaliwa biso kutula ndani tema morana tema mboko tema mboko motomo ya dimension motomo harmonie motomo souci ya kola biso kasi ya kola wangoma mbula ya batemele nasomana kumula nzambe oyo bazali ya biso otepe na kosengi kasi ya ye kozala seko bato bakosambala e bayekoli bamokonzi ya biso yesu kristu oyo alibela moto na moto asenga na nzambe yapesaki kasi wana ya kopela malamu ya koluka kolandela lisanga ya koluka kosala nyonso ote bomoko kozala soki tozali sube oyebiso yango bakobabe l'union et la force mokonzi asalisa biso baso tozala seko na bokoboye mpe motango ye azali nzambe na biso lolobi oyeko biso seko bazalaki na ya kosekwa mokonzi ayamba bango mboka ye ya mwinda bamona oyo ya ye yosala bazalaki na ya kosekwa mokonzi ayamba bango
vamos naone yaye tusame. Sangami awa sambo makonda sanisa biso lisusu okokondi kwale kwa mitengo tusambela.
le
programme et le chargé de communication, nous étions Pierre de Fata, nous avons donné le coup de la merci beaucoup. Et nous encore merci. Merci pour votre présence. Bonjour à tous. Bien, nous n'avons pas assez de mots parce que la présidente a presque tout dit. Nous allons ajouter quand même quelques éléments. Encore une fois, nous remercions les Très-Hauts, créateurs du ciel et de la terre, qui a bien voulu que nous puissions voir le jour ce samedi et que nous puissions célébrer ensemble cet hommage que nous rendons à nos qui se disparus. Nous remercions également vous tous qui êtes présents dans cette salle pour avoir manifesté une certaine volonté pour être des nôtres aujourd'hui. Nous saluons aussi l'implication de l'autorité municipale de la commune de Lemba pour son soutien matériel pour cette pensée pieuse à nos ministres disparus. Nous n'allons pas oublier non plus certains notables de la commune de Lemba et la diaspora congolaise qui se sont manifestés pour nous soutenir moralement, financièrement, pour que nous puissions rendre hommage à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos proches, à nos parents qui nous ont précédés. L'événement de ce jour, c'est une première, car nous, les ressortissants de la commune de Lemba, en collaboration avec la Fondation Banalemba, du fait que nous puissions nous mettre ensemble pour honorer les nôtres qui nous ont précédés. Malheureusement, nous ne pourrons pas citer nommément les mots que nous avons tous connus, parce que la liste est tellement longue. Donc on ne peut pas citer laquelle famille, on ne peut pas. La liste est tellement longue. Nous ne pouvons pas oublier non plus la triste période de Covid-19. Pendant cette période, nous avons perdu des proches, certains membres de nos familles, ici au pays et à l'extérieur. Et nous n'avons pas pu malheureusement avoir lié de cette ligne compte tenu du confinement qui a eu lieu. Avant de clore, parce qu'on a passé le nom, encore une fois merci pour votre présence ici. J'allais oublier, nous remercions aussi de vive voix la présidente Lali, toutes les autorités religieuses, par les pour avoir accepté exceptionnellement de célébrer cette messe aujourd'hui. Maintenant, nous dit. Alors, dès notre sortie ici à l'église, il y a une soirée qui sera organisée pour commémorer nos disparus, mais sur invitation à 17h. Donc, ceux qui sont conviés à cette soirée connaissent l'endroit et l'heure. Merci beaucoup. Pour perpétuer et honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés dans les hommes du Père, principalement ceux et celles de notre commune. Que le Seigneur nous accueille dans son temple saint. À vous tous, nous disons encore merci d'avoir choisi Saint Augustin
d'avoir également pris part active à cette célébration eucharistique. Que le Seigneur bénisse et bénisse également les différentes frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils. Mbote bonjour, ça dépend, il y a l'air Oyo Bokolanda Biso na Océan du Congo, chaîne Abino Libération, na émission Abino Ezui, Mokolomo Lelo Penza, Tozali Bongo na Lemba, na Ecclesia Wabiso Saint-Augustin, Toye Apona Nini, Toye Apoete Bana Lemba, Elongo na Fondation, ya Bana Lemba, Bazali Bongo, Komo Kundola, baye babango basila bongo komo kufa na komini ya Lemba mokolo mwa lelo ezalaki penda mokolo bango basepelaki ete baya bongo kokundola bongo bayi bandeko na bango bayi balingami na bango bayi batata ba mama bana pe baninga ba oyo batika bango précisément o bazali bongo bana ya Lemba yango lelo bomoni ete tozalaki bongo pena na misa bolandi yango pena na bokebi pe tokoluka mwa bakambi moko na moko kotuna bango tina penza ya lisanga yango ebandi boni pe ezali kaka pona bawei to pe bali bongo na makanisi mususu o bakoki bongo komosala yango tosengi bongo na bino banso bolandaka biso penza na chaîne ya Libération o bopesa biso penza misu pe litoyo wa bino pe confiance ya kolandaka biso nde tolobi bongo bolanda penza na bokebi mayemanso mazali koleka kasi na sili ete boyoki programme babango la sima awa bakozala bongo pe na nteke bwa bango kasi to tuna bobele moko na moko ya bango pona koyeba ete nini penza ezali bongo na Ecclesia walelo. Mbote papa. Mbote mama. Kombo ayo nani? Kombo nanga Sami Bweta Sakumuna. Ok, papa Sami Bweta Sakumuna, bato bakolanda penza la fin fois ya République démocratique du Congo, pe na mikili bongo ya bapa ya poete chaîne na biso ezali chaîne ya Libération ou to États-Unis d'Amérique. Kasi tomoni misa, tina penza ya misa yango ezali bongo nini? Ok, merci mama na mutuna na yo. Misa oyo ezali misa oyo to commémorer mémoire ya bandeko na biso nyonso ya Lemba batika biso. Ezala baninga, ba yaya, ba mama, ba parents, batu nyonso ya Lemba yango tosali misa ya lelo pona mémoire na bango. Kasi likanisi yango ezali bobele pona babwei to pe bozali na likanisi mususu na sima ya lisanga ya bino ezali bobele bana Lemba to pe bozali association na baninga mususu to pe ya fondation to pe boni po bato bayike bakolinga pe koyeba lolenge nini ya likambo yango. Ok, ezali ya liboso pe ya sukate ezali plus na kati ya fondation bana Lemba tozwaki likanisi wana parce que omoni bandeko na biso mingi bawei bamosusu bakufi na mboka bapaya surtout l'ère ya covid bamosusu awa tozwaki temps mpenza ya kosangana te tolela bango ensemble yango na mokolo lelo tomonaki ke non tosala messe mpona bango yango tosali messe mais soki kaka awa te na kati ya Lemba ezala masanga mingi oyo tozobengisa baya na fondation bana Lemba wana ba se retrouver to repesa na ba programme qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir. Kasi koyango la fondation bana Lemba esengi lolenge kani bakoya bobele kaka boye baye baluki fondation bana Lemba to pe ezali na mwa molongo to mongoloto ya bakokuta moto be bakokuta boto be to pe numéro ya téléphone pona bana Lemba pe bali bongo bayike bali na mikili bapaya bipai bakolanda pe bino lolenge kani bakosala pe soki bamoni likanisa ngo kitoko pona kokota mwa numéro to pe lolenge moko koyokola bana. Ok, c'est bien tozali na bureau na biso ya fondation bana Lemba ezali na avenue Lulo numéro 10 na Lemba Foire côté basala ba Pierre Tombal bureau na biso ezali wana oyo alingi kosadere aye c'est pour tout le monde sans exception na bana Lemba. Numéro de téléphone bakomona ngo na ba site na biso déjà totier numéro ya fondation ezali sur place bakomona ba na site na biso ba numéro nyonso ezali fondation bana Lemba info Lemba bolingo Lemba comité d'organisation bana Lemba ba numéro nyonso ezali wana babenga bakozwa biso. Matondo mingi. Merci maman.
kaka ndenge tolobaki na bilete to kozwa moko na moko bayiba kambi ya fondation bana lemba ba oyo pe basangisi lemba ba mpaka pe ya lemba pona komo yebisaka na bino mwa liloba moko na moko pe mituna oyo bana lemba bwali bongo misika bwali bongo na ville province Kinshasa te bwali ta musuna fin fois république pe bwali na mikili ya bapaya na États-Unis d'Amérique, France, Canada, Afrique du Sud bisika nyonso bolanda mwa mokelo olenge kani ya mwa maloba oyo papa akoloba na biso mbote papa mbote touti penza la kati ecclesia tomoni makambo l'équipe biso to sepe na yango kasi lisangali yango ezali lolenge kani pona bandeko la bino mususu bazali na lemba soki bazali na posa ya kokoto. En tout cas d'abord merci mingi pona ndebo pesinga parole ndebo pesinga parole na sepeli mingi dainga na li shaida ya relation publique ya RDC ya awa yo ya poto azali mama Diane ngani na occupé elle kin. Alors lisanga oyo ya biso ya famille bana lemba tuzwaki makanisi to bino baninga bakufa ebele tosala ta mukolo moko en tout cas to de la bawa nyonso tout moye totanga te po tobandaki kotanga banda lemba foire ti na basalongo tokomaki na plus de 1000 moye totanga bakombomo te ando bi tosangisa nyonso tout bato bawa tosala eloko moko vraiment par là naza remercier susu ba diaspora ba notable na biso ba membre biso moko to tchemba ba na poche poto kangisa eloko neto fana ensemble vraiment en tout cas pour une première fois lemba et sangani biso soto salangwa et comme chaque année mois novembre le 2 novembre nous surtout chaque année to ndo sa eloko doto lemba te do aussi d'autres décoller oya kolanda biso akoti mbala moko to kozo sous simate to sito kel bela merci beaucoup ezali kaka pona bawa to pe makanisi mususu pe ezali ya malamu na simana yango idée ya malamu yango wana merci mingi mama oyo ezali une première capone na neto toleli bawa mais to mbongo to cotiser etikali to etikali to réfléchir nango to sala nini to sala ba action muke même par exemple na ko bisa ba action to ko par exemple na place mobi na super le mobi na terminus to sumi ba minda toche obi to ken école moko na école wana to ko so ba biloko to sali on pour école wana donc ezaba ba idée mingi to wana ngona na to bombia kati ya tiroir to bimisa muke ndo mona bana lema lo ba ndo sa makasi kasi numéro ya téléphone na bayeba bino ba kolanda bino pe oyo bayebi pe nanu lisanga yango te kasi bakomona yango la nzela ya singa soki balingi ko benga bino po ete bakona bon net ngala bina chaya relation publique donc numéro nanga dit 09 98 26 31 81 le 09 98 26 31 81 ce qui vous bengi ka bozwinga c'est-à-dire bozwi famille mobimba papa Richard Wawa merci beaucoup maman nzamba pango mbote mama ya mama bishi bofasa tomoni ope awa na kati ya lisanga lisusu ya bana lemba toyebi ete wakala lisanga la yo les amis de Bibo kasi awa pe tomoni yo nini kasi ezali penza komoleka lelo ezalaki fondation bana lemba bazwaki likanisi ya kokanisa ba oyo nyonso balemba teke nyonso batika biso ebongo toyaki pe totia maboko po ezali kambo etali bana lemba yango elongo na ndeko nanga pe azana structure et mon nous vivant tati muladika tobaki toya totia bapaka na biso maboko to bandi na prière le reste pour continuer. Bon toyaki awa lelo ba kulutu na biso ba ene na biso ya lemba ba zalaki na likanisi to commémorer to kanisa bandeko ya biso ya lemba o batika biso depuis histoire ya lemba o ezali première édition ou première rencontre bana lemba pona ko kanisa milimo ya bandeko na biso batika biso yango na to ponaki pe ba ponaki pe place ya liboso église mère na biso Saint Augustin yango na sengi na bana ya lemba nyos tu omoni lemba tozala na bomoko lemba tolingana lemba tozala lisanga ongana lobaka na sculpture nanga un monde vivant tolingana tango tozana bomoy ceux qui lancement el kambo sala mikolo batenga naza na les amis de Bibo ngana za na un monde vivant to sanga na biso parce que toza ko lukaka ka lokumu toza ko lukaka tango prière esami lelo esami prière te pona fondation bana lemba te esami prière nini pona bandeko na biso nyos tu ngai mokolo lelo na zoloba na nièce nanga na tikaki mokolo lelo ça fait 13 ans lelo to pe ka nyos tu to ko sanini to ko senga to sengi na bana ya lemba nyos tu année prochaine le 2 novembre et année prochaine botelema papa mama mwana botelema boya to sangana poto poussa mais commune na biso to petit to tikaka yango na maboko ya nzambe commune na biso ezala batu to bayebi commune oyo biso to yeto kuti commune oyo babenga yango na kombo ya quartier latin
commis des évolués. Donc, eza esengo mingi to remercier bato organisateur et puis ezali loko etikala libela première édition et loko nyoso ya liboso ta mwana soka bandi otambola akweyaka ezangaka makambo mikete mais tosengi na deuxième édition ezala boete salle paroissiale oyo etonda libanda ya salle paroissiale etonda Lemba Matete ba commune ya Kisasa bayeba Congo mokili ebake Lemba ezali commune des évolués. Merci et bon maman Bichou. Liloba suka kaka ndenge ko bakisa kaka ndenge papa tati alobi Lemba to sangana tozo senga unité. Toza kate ya ko kabola o wana bana ba groupe basalaki to tia maboko. Donc ezala toujours c'est Lemba qui gagne. Donc année prochaine de novembre tikali date moko otobano kanisa bande kona so batika biso dans na Lemba mutu nyoso azana oya ye être cher oya tikaye. Et oya kanisa katango nyoso ezala date moko penza to sangana biso nyoso pona lokomo ya commune na biso. Ceux qui sont présentés, ils se sont déplacés sous ce soleil ici. Il a fait très chaud, hein, mais ils sont quand même venus pour assister à la messe. En tout cas, je dis merci à tous ces mondes-là. Au début, c'était une première fois. Est-ce que pour la suite des autres années, on aura célébré chaque année comme ça? Le Seigneur nous dira quoi? Le Seigneur nous dira quoi? Lelo ezalaki mokolo oyo toza kolela bawei na biso ya Lemba. Bandeko na biso, batata na biso, bakoko na biso, basœur na biso oyo bakufaki, oyo tokokai kolela bango te, bamusu bakufaki période ya Covid, on n'a pas eu le temps, donc tozwaki tenté ya kolela bango, baza pe mingi, hein, baza mingi, moya kotanga bakombo na bango ezali te, po toboye koma ono batangi ya ngai, batangi ya moninga te, hein, c'est pour cela tolobaki non. Tosala messe, tosenga messe. Yango na tosali lelo messe. Likanisi wana eyaki la moninga na biso moka utaye kokufa wa Médard. La Médard akufi, tozi mwa likanisi tolobi tosalela ye messe na ye jour à 40e jour na ye. Alors maintenant on s'est dit non. Bakufi ebele. Bakufi ebele baninga mingi tozaki na bango, toko saka na bango, toko seka na bango, tozomela na bango. Donc on n'a pas eu le temps. Il y a kolela bango, il y a kokanisa bango. C'est pour ça que je dis non. Tous créer na kati ya fondation. Il y a bana Lemba. To créer moi une comité moko moi moké pour na to koka ko sala messe ya requiem pour na to kanisa milimo na bango nyonso tu yango wana tosali yango na mokolo ya lelo. Naza kopesa merci na ba oyo baye ko assister na messe oyo parce que messe nde ezalaki nde élément capital na biso. Après messe ezali ko keno kolia ezali kama ko komela. Mais kune comme lokola fête, hein, toza ko bina to ko se mais eloka motuya ezalaki messe. Yango nde tozali awa na kati église ya Saint-Augustin. Sope bozwi ba affiche na biso yango wana tosalaki affiche pona to benga bato nyonso tu ya Lemba baya malgré que ils n'ont pas répondu massivement mais oyo baye baza pe kaka bana ya Lemba, hein, baza kaka bana Lemba ba présenter Lemba. Merci beaucoup. Namtotondi obotondi.